Mais nga mona yebi ke likinja comme papa nanga ba soko existaka eza mboka et puis li binja eza pe kolo eza ba li binja eza beleti. Ah mais moni mutu ayebi neza maka li sofote kuma koko nanga non eza li sofote kombo. Ouais, atira qui ne sont toutes mais atira wa rotika. Atira nga kilote na joueur na déjà pouvoir parce que nga na chef Foutimé. Nga na chef Foutimé indirectement parce que Roba na tanga kufi atira bilo retour qui non lienso liendela ko libo pesa yango. Et puis tanga kufi na bilo ko wana na chef Foutimé. Donc moi na vana na tanko ko ba na nga wana na zoki na na scène. Donc ils a ngata na joueur na ngata za ndeli lienza mta ko ko ba ngata joueur na scène. Mutaba soko da mutali binja abotama na zamba papa na likinje mama na masokba de identité na ngasi sali yanza. Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour Matadi, bonjour l'Angola, bonjour aux États-Unis d'Amérique, bonjour la France, bonjour à toute personne qui m'aime et à toute personne qui me soutienne. Je cite, je vais citer ou pas, je cite Fiston qui est au conseil d'État, je te salue, et je salue aussi Nana Sakasaka, Sakalo, je te salue depuis quelque part, sans oublier ça, toute la famille Moukoukou, Meurvé, à la famille aussi Mimboula Matoutou, non, je te salue aussi, et rapidement cette émission à la découverte va découvrir qui ensemble avec vous Midemboni ya Mama Karine Kololo meilleur V et sans oublier aussi na batunanga na France bolingara Sele Doudou Basiki là batunanga tout la France na Pesinombote. Aujourd'hui elle va faire une grande réception à qui? À une personne qui bosse, à un bosseur. Pourquoi je vous dis ça? Lianza azali moko oyo apesi a koti comique logo na ye, c'est-à-dire qualité oyo nango ezalaka yende mutaye nango innover oyo ye. Donc c'est une star à féliciter, à respecter et à considérer. C'est une valeur de notre pays RD et pourquoi pas dans la capitale RD. Et je fais de la réception importante à notre star Lianza. Il est là. Toyamba déjà ye. Ah l'idée. Boni. Ouais, nzamba zo batela ki mezali. Tout le monde qui me santé Gitoko, Nzoto Gitoko, Nzamba Zobatela vraiment. Nzamba zali donc so nzambe matro. Et bon leader Tolandio musique a musique alimentée en plein studio. Quand tu te sepeli et batu au PC accès au katina no poya au sepel sabatno batala rona Kinshasa na Brasa na Angola na poto message yo ko na c'est pour na batu oyo ba vanda na ndaku bazota la lianza. Lianza za ndenge nini? Ouais, lianza mutu ka batu nyonso, mais za mutu ka batu nyonso pété. Donc lianza mutu mo mystique ça compliqué donc voilà. Lianza mutu mo mystique compliqué. Ouais, c'est choix ramasser idéologie lianza les sofoté wana. En fait, ils ont le de famille, ils ont le talent, ils ont le raisonner sur yango. Les gens sont faits à ça kokonangai. Voilà, donc na ça que faut y avoir la quotidien kokonangai de temps qui vivant. Ils ont la nene kokonanga, zako vivre, nene kokonanga vandaka comportement des andeni parce que ngai na za kombonaye. Donc il pas ça que les gens sont faits ngapi na za lionel sont faits. Il y a botement le 25 août, il y a botement le 24 août. Donc na yebi Robert na bien. Alors on a vendu une raisonnaki, on a vu comme ça. Là on a caché mon on a coupé na nenga un peu brutal, à trop vigueur, à trop brutal, rigueur et puis à na do à koyemba yebaka. Comprendre na telle vie non. Je suis n'ongwe ça bien. Donc on a vendu na tanko koba na nga na zoki na on a scène. Donc ils a ngata na Josana, on a tzara ndeli lianza mta ko koba ngam jouer na scène. Merci Edela Kokoba Danga Joranafen. Merci le juge Jean-Jacques Niemboué, Maman Esther Oué que je salue. Le vrai son éminence, juge Jean-Jacques Niemboué. Est-ce que Kokoba na yo ngwa tikala yo kindo kinenyo surtout po na ko ka lianza na kisi makasi potambola na kisi. Ouais, atira kindo kinyo surtout mais atira wa rotika. Atira nga kilote na joueur na on déjà pouvoir parce que nga na chef Foutimé.
ngana chef coutumier indirectement parce que robana ngata kufi atika biloko tout que non liena so liendela ko pesa yango et puis tanga kufi na so biloko wana na chef coutumier donc na be koti na kindoki nyoso to ndoki donc kindoki zo bana na ibite kindoki no lobela ngana dika na zo gondo na zo kilote ba posa nyama na zo kombo na pile na zo da ngani na lianza. Voilà. Parce que Lianza, au Kota, Baninga, yo samona ozo trop parler, bana ba français, mais au longo là yango, il y a une agressivité linguistique na comédie. Mais oui, je suis villageois, tant en villageois fona na loko au c'est pas nango. Tant au baza ba mbasa ça ba mutu de ça déjà mingi. Na fona di nouveau mo faut y ba comprendre que mutu ina nini on yana ki Lianza wana ba comprendre que non mutu la mutu ba sokota mutu libinja abotama na zamba papa na likinja mama na masokba. L'identité na nga c'est ça Lianza. Parce que Lianza trop bêtise na vie de l'ena yo kaka. Isa la rani ni boire en changon de ni. Non, wana ba bato baza ba bongo bêtise bato baza lem su ba lem su mona aza ekolo mona bisote lem su mukongo to mutabandundu muswahili ya kompa mamna do barate mais nga mona ebi ke likinja comme papa na nga ba soko existaka eza mboka et puis libinja eza pe kolo eza ba libinja eza beleti mais moni mutu ayi bineza makali lisofote lisofote kuma koko na nga non eza lisofote kombo ya non libinza existaka ba libinja eza kolo ya pe na mboka Extra, toi, boka, venez sur mon papa, boka, les sommes à l'ibinja, boka, boka, sommes à l'ibinja, boka, ngote. Tu es assez compliqué, trop fier. Qui est derrière toi? Je sais pas, non, on a fierté. L'un de là, on a village, on a habité à l'âge de 20 ans. Ah, c'est un là, on a l'âge de 20 ans, on a bien ngote. Mais on a fier, Anine. Oh. On a beau dans le village, on doit fier, Anine. Il n'y a pas seul villageois. Mais oui, non, ça n'a fier, Anine. Villageois tel que je suis. Ah bon, on a habité. On a habité là, on a souvent pour l'on a costé un zando, on a souvent pour l'on a zando, on a 10 000 francs, on a 5 000 francs, on a 5 000 francs, au Gérard succès, parce que tu as les succès au Gérard Ngondéine. Ouais, na Gérard Pepele, Pepele, na habité. Ah, fona koma, ah fona sedimte, ah, au fona simba, au fona simbate, ah fona loba, au fona lobate. Vous comprenez? Ou comme on a salaire, c'est habitué bien parce que si c'est ma sangamon fort, ce mélange on a le yenge au souba la mise à bateau et au langue ils sont ma belle pète de mamso il fallait ça tout sali. Donc ça se gère très bien na bateau concert. On a habité les nafos à la bouée, faut à bouée. Puis on a européen soi, na ibike si c'est na nenge za bouée, faut na za bouée. Si c'est comme ça un polité, et bébé sanga et ini sanga bateau et comme ça le lendo té. Na toujours na normal les succès ils ont la village té. Na ga les na villageois na ga bonka nenge za wan. Les villageois et que le villageois, est-ce que vous avez parmi bateau, je vous informe, vous avez parmi ta bêta nzemboli bosso, n'a pas comédien, mais ils ont vraiment ma bêta une aperçu. Si vous avez sous un studio, vous avez créé le souvenir, qu'est-ce que tu veux créer? En fait, collègue inaperçu, c'est trop dit. Les lots, quand tu as besoin de 3 ans et demi de ma caca, quand tu as besoin de ma tile si on a place mon autre bateau il y a est on a danger na kene ba fruit d'ici ba Maroc ba Kenya ba c'est un rata ba na kini ah tu siko ba place mon na compéter mais betaka ba place mon na ba shote na ba chango ba quatre mais oui ba ebi kata ba ebi ah dans ce obin ça 3 ans kata baroba obin ça tile lo ba bina on kata baroba so on prend exactement que pour na o so nene so nene mais quand même Lianza et les gars qui inapercité ba yoka ki ngo pesa ki temps et ba sepele nango et le repos ba bina ba yemba ngo na munoro sans clip et a facilité mais nga ekota sans clip ba bina ngo pas normal c'est normal Camille TP ba bozo clip ngo na bi que ça sous bien c'est qu'on doit créer son ni pour tenir un studio monio en plein studio penam et le on beta wana on dit on doit compliquer le beso parce que on sala nini na yaka na identité ils ont identité. Oh. Identité na expliquer de qui est Lianza. Na nzembo sikoyo na baboko. Na salamate. Na kesu ki Lianza. Ne zemna ko tara na zamba, ne babota na kacha mai. Donc, na expliquer batu ba comprendre ka tombo rebima. Ba comprendre que petit pas lugara ça nini. Et bon générique na bois que lui, ça le featuring na. Na boka na mutu na boka ngamoko sauf que na plan mono na beta na mutu mo pe ka boye. Aboka na ngamoko. Te boye bate bongo na normal. Et puis mutumo star mo ambonga la biso munene après na temps makasi abeka osala ngamo lo mo bo na nzemo na nga fali poupa tshela nga voir na roba kombote ba kombote ko jeune ka ngono zo beta ngoza combien de minutes bon belo mo ba 4 minutes juste et que beta na sir nani producteur à Lianza na tchena tche coup de pouce pour Lianza bon ngamo ko Lianza ngamo normal na kota studio à sans sauf que ba fait na bazo idinga ba belé le cola et puis
bave na ngai bazoyede ngai lokola honorable Samata bazoyede ngai bandoko ebele et puis petit frère na nga papa refait boss aux États-Unis waza wana ye petit na nga aux États-Unis mtasima mongone maboko na ye no ye mtasima move kende kota sala boy sala petit frère na nga mo propre ndana sima ve na ye et puis sans oublier ba tozo mbenge bazali ba Jonas Matun maboko mbongo bazali ba Freddy Mayemba bazali ba Jean-Pierre Monga mon konta kimbango aux États-Unis bazali ba Trésor Mangasa bazali donc bato idenga ba caprice Samuel Mbule écrivain bazo idenga ba bazali beli bazo comme ça le fond de makasi boya non le fond te bangone mutu ba trop sûr na boulot na yo mais tango da odana nzambe voilà si nga na nzambe nga po ya fonga na nzambe donc na sir na nzambe na nga donc na si question na bisi nzambe dikamu boye nzambe ko kwatika yigondo wana nzambe ko kwa solola wana ko na nga ki nzambe to ko kwatika neka pouvoir tika gondo na tango nzambe mdasala biso tout wana mukili. Donc voilà. Ah, leader, c'est pas le sikoyo. Pour na bato bato tala yo message yo ko lancer pour na bango na opiston de mamikolo yo. Nini oyo rassurer bango nini. Krini no yobi na katone kan loko to bina kata ba. Ouais, en tout cas na yobi ke nzamba zali na mbulu to sala oyo Simba sokoti na YouTube dans la Lianda TV. Moi kata baba ke ba combien de milliers de vues on ba tala ngo ba bina ba télécharger. Donc c'est que lo ke Simba lango déjà. Et puis sans jouer na yobi ke na beta plan na oyo. Na yobi de ke non ba vieux tout ba fan nanga tout ba linga nga ba zelo ka bien parce que leur vidéo mo bi mikolo ça sur internet ba lo kango so na disque na bona ngolo bango mikolo lo mo bi mikolo beta mikolo bo e bi mi pe internet bo na sa na gag bi mi na base beta onde ba tout na lianza na sa bango na bi me ngai na bo ngai nga bota mala ba so na expliquer bango acoustique mo bi makane passer ça ka pe base so nzo mo yesko na show e bi pe mikolo ça pe base kana ba gag me na ya ngo so na ko studio akanga mon pombe mama kanga ngai mo sembe kanga mosembe mama simbanga lo somponje bilo somponje moni sono tuna boy normal muta ko yo ka bulo ne ngenda biso lo ah moni simbanga na loboko na sobela memanga na ndako tutela ngambonjo mboji bakanga pona bika betono to na chabola non kanga lo sembe kanga mosembe kanga mosembe mama simbanga likolianya simbanga likolia mama bakanga lo soponje bakanga lo sopo mama tubanga mo pombe o tubanga mo pombe mama do bilo mo boy baba cher mo ko comprendre do wala menako no ga betif ando ngo kanisa do so na bi ke no bakanga mo pombe ezalo kola bakisi moto melaka na mboka ya eza bakisi epesaka le rwanda de même chose mutsoki ozo souffrir mingi hémorroïde ba tutelo babaki yango yokendaka kuna maintenant muta samba te yokendaka na bloka be hémorroïde bloka ba mboka kaka mais na village na mboka tie surtout ni lianza partout na mokie tout lianza na basuki lianza villageois na villageois lianza za mboka tie ba mosombe chubanga minini dutu mosombe za nini ngana yebite mbili to katela yango banyama na zamba to benga mosombe ya songe ska ba chuba ngoni ba sala ngoni chubanga mosombe eloko chubanga na okapasi pona lela. Merci. L'artiste Lianza, na mon avis autant il faut dans la studio ça m'a parce que pour toute personne qui te soutient putain au pesina nimbote au pesi batangola ba toi sini ba ta France na mon na ba te bele simana yo o balana yo pesi la ngombote to kabona na yo na mo eloko ouais na pesi bango vraiment mbote mingi partout aux États-Unis na pesi mbote na Refait Boss petit frère propre na kata mabela ki na hôtel la vie na ya soutenir vena ke ne liboso aba puto en tout cas Refait Boss merci beaucoup na pesi mbote na Jean-Pierre Monga mokonja kimbangu Jean-Pierre Monga mokonja kimbangu sans oublier Freddy Mayemba sans oublier Trésor Mangasa balobi Trésor Mangasa mambo na art. En tout cas merci de konanga pour na art na bosani yote sans oublier na pesi mbote na Yannick Mukoka wazi na États-Unis et puis na jeunesse matuni mboko mbongo na pesi mbote na bando balinga ngai Dudu Bolaloe Sandra Litulia nani Serge Ngwaila venanga jali mérite bambote belé sans oublier na katami kilwana na pesi mbote na bando na to balinga nga bando tout participer na poto et puis na pesi mbote na Free D'ici Maître Vandam Maître Ricky Aidor Bokwala et puis Maître Living bando tout en tout cas c'est bien la fort puis tous les fans na bana mokili partout dans nord est et à mokili partout bana Océanie na Asie na Amérique na Afrique na Europe partout dans bino trop l'histoire faut taper bino mbote makasi et puis sans oublier Trésor Mambeng chez ma faute tout blanche puis na bosani ote Gaëtan c'est bien fait Jérusalem
Pedro yombe rajise mon konda visa nini di. O ngai visa ne loko nini pa Pedro yombe. Tambola partout na mokilière pa Pedro. Et puis pona rosuki sa pona komo na ngai. Mama na ngai masokba. Mama nanga masokba mama, papa nanga likinja o, papa nanga likinja mama, botamana basoko mama, mboka nanga libinja o, mboka nanga libinja mama, noko nanga lisinja mama, noko nanga lisofot. T'as vu l'artiste? La belle, donc c'était là l'artiste Lianza Lisofot. Donc vous avez compris comment l'ambiance a été passée. Donc Azawana, il est vraiment en show au animateur. Donc félicitations à l'artiste Lianza. Toi, c'est un artiste. C'est une star compétente. Merci à toi l'artiste Lianza. Merci infiniment à toi Gloire Kiamouni. Bien bon, il y a eu des désagréments avec toi, mais j'aime beaucoup Gloire Kiamouni. La personne, une seule personne qui a créé le film de Jésus-Christ, c'est toi. Gloire Kiamouni, je t'aime beaucoup. Merci aussi à Béni. Merci à Hervé mon cordon. Merci Hervé, papa na Maël, maman Guessaouza. Je te salue, je vous aime beaucoup. Léon Obora Batouming, excusez-moi. Pourquoi je dis ça? En 2020, vous avez gentilité, vous êtes très méchant envers moi. Merci infiniment quand je cite Midemoni, Maman Karine Kololo, gentil. Merci juge son éminence, juge Jean-Jacques Nyomboyawe, que je te salue. Et sans oublier aussi à toute la famille Sefou. Famille Sefou, Nazo Kanisamou, gentil. Oncle Manzanza, livre d'or, manifeste toi. Oncle Manzanza, livre d'or, manifeste toi. Les restes, vous avez gentilité. Pourquoi? Eh, n'a pas moutou. Bois mité mama bé makas bois gentité. Midemoni Maman Karine Kololo. Congo Source Ndé Makambu. Bye bye.